kombo ya ozali wana nde tobelemi sika na liso na biso ya makolo ya lelo. Nzamba lola soko asungi tokoki mambango na kati ya mboka kuna po tosolola na ndeko na biso Papa Alain Bolojwa. Mwana ndako na kanisi sika azali akobongama deja bandeko ya Radio Panique. Boye bate Papa Alain Bolojwa nde tomozwi lelo toko solo la penza po bino moko boye bisoki Alain Bolojwa akoti lisolo yango ekomaka mo nyango ekozala mo elengi. Papa Bolojwa zana biso osi okomi esika akimia. Papa Bolojwa zana biso. Papa Bolojwa to bongama. Wana tozozongela miniti mitano. Papa Bolojwa azali bobanga te. 02 732 0450 nzela na biso ya singa. Kasi likolo liboso tokoma nano na Kinshasa na mesa wa biso ya mbibilenge basi soko tali bango kitoko. Ba kongala penza bana ango nebi teloko nini bamemeli biso sango. Bino bangisaka nga soko moni ba jeune fille boye biso bampaka esaka mwa kobanga ba jeune fille mbote na bino. Papa lo moko ka bango. Merci pour le compliment. Bango elengi bobenga kanini make-up. Make-up nde vandi elengi ngai. Papa nowe ozali wapi otiela nga television na mona bana oyo kuna ndenge bako takata. Oh Samantha. Amanda. Bongo kuna. Eden nazania sa maman Cécile. Omoni mokili babi mokili ezaka moketo sana kama bete. Omoni esika ngo tokutani. Amanda lisoni boye biso mokolo ya lelo. Bozala mingi na mikro na bino boye. Yoki bango ngambo kuna. Yoka nano na ndako kuna. Amanda toko yoka yo. Sango nino memeli biso lelo. Je vais parler en français. Omoni makambo na yebisaki bino. Bunda nano na lingala total esika yoko. Poza na besoin ya communauté. Soko ozoso wana bango kokoka bango te kozala pasi po bakoya kolobe ba mama na yo baza wana biso oyo. Biki mokuse. Siko yoko so wana biso. Na ngai Amanda Babasungomba na yepona solo la makambo ya ba élection le 9 juin 2024. Naza candidate na élection régionale na liste ya ba engagé quoi. Donc merci pour na vraiment au yambi biso bien na ba compliment pe yo pe oza moi sikitoko mama mimi. Bozo yoka mama sango azoloba. Bozo yoka na tekeli ona no maboko. Osali makasi wana communauté koloba ya biso. Soko yoke ina lopoto ba yebite soko ezali Aminata, soko ezali Abdjujuf, soko wana ba yebi ya biso penza. Bandeko bozo yoka mwana. Te balobaka de peur et de meur. De peur et de meur. Parce que quand tu as peur, tu meurs. Ça c'est vrai. Omoni mwana abundi elakisi te asali makasi ya ye pa inabino. Donc bo pesa ye maboko. Bomoni esika lingia koma. Bongo yangai kuna. Te boni mama. Bako yoka yo. En tout cas na pesio pe merci. Oyambi biso bien. Nga komonanga Eden Lionjo. Navanda kana Bruxelles. Nazo me présenter pe na ba élection awa pona le 9 juin. Na région bruxelloise, donc ba bruxellois nyoso ba koko voté ponanga na kozala na liste ya ba engagé et na kozala na place numéro 24. Binomi balé boza na même parti politique ba engagé. Oui, même parti politique. Oui. Justement topona parti wana en fonction ya ba valeur na biso na éducation pe tozwa na banda kuna biso. Toza ba chrétien tolinga ki tozala na parti moko ezo respecter pe ba valeur na biso ya christianisme po tobunga na nzela te parce que ba valeur o to kolela eza important donc yango wana tolingi vraiment to avancer na ba valeur wana to landisa pe bandeko na biso na nzela wana parce que but na biso eza tolingi te to tcha bandeko na biso na erreur kaka parce que tolingi tozala na politique kaka parce que tolingi tozala na ba vote non makambo mususu eza plus important neti ba valeur na biso na ndenge to kolela na communauté na biso. Mais ba parti traditionnel soki tokoki ko benga ngo bongo bo sepeli nango bo reprocher bango nini to lo ba pinza bo solo. Ba parti traditionnel oyo tozo reprocher c'est que baza wana banda des années
tozomona ba situation misusu ezobonga lisusu te, ba situation misusu ezo stagner. Donc to lobby point nini to ça la changement te. Changement pe ezalaka bénéfique. Yango wana to kina oyo kakulutu na bino nano na kati ya politique. Okay. Bongo tokozongela bino. 02 732 0450 ezali bongo nzela na biso ya singa wana tokomi bongo mboka Kinshasa. Papa Bolojoko kabiso? Azoyoka mama. Losako papa. Bako me ampolali tabejan. Losako papa. Papa Bolojwa yo sepeli kasi biso pasi ezali mingi balobi koyoka sango na mosika makila itangaka na motema. Kongo ya Lumumba, Kongo ya Kasavubu, Kongo ya Simon Kimbangu. Ekoma mboka ya maboke, ekoma mboka ya théâtre. Soko tolali tolamuki, o mokonzi ya mboka ako mona na te. Basusu bako fungola ba champagne balobi akufi. Soko tolali tolamuki, Sénégal moninga asi azui na mbula matali. Sika biso toko stagné. Eloko nini eko leka na Kongo ya Fumu Kimbangu. Malobo mboka yo. Bon, en tout cas, merci pour l'opportunité. Je condamne parce que Bamela qui champagne pour Bayo qui s'amoque. C'est ce qu'il a foutu. Parce que le mort est venu à tout le Bazali. La grande faiblesse n'a bicho et d'aller par émotion. Félix Zekedi a d'accord ça la mabé, il y a solo. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut tout se faire l'analyse à naïe. Wan est sous politique, wan est communiqué à Moussous. Bicho d'accord bunda pour être Félix Zekedi bakangaye à Samba na mado ya sali. Tout ça qu'on souhaitait lui a été. Et puis les aïeux moroté parce que nous sommes participer na mabe na mboka oyo o bazu ba décision eza ko tia biso à genoux. Et c'est na biso to lukato tia maboko na bango ba samba pas à la en prison. Et donc la ligne de marcation entre biso na bato ba ina Félix Tshisekedi yango wana. Ce de ina été to boyande na do ya stade. Par rapport à Sénégal, oui, effectivement, Sénégal, qui a déjà une expérience en démocratie, a moni son 5e président à s'installer avec son gouvernement et apparemment, a signé à moi malam ou essaie bani komona. Biso, tozali na bokonjo ezali bokonji moko atypique. Bokonji a fait c'est que na batuna ezali le quoi bokonji kizoba zoba. Tozali mama yebi lulenge oyo dikuta kizobazo de salema basangisaka biteni ebele na biteni wana tozali na ba super tozali na ba java tozali na ba wax hollandais tozali na ba super soso papa Bolojwa baby makambo wana nyonso basangisi Atuka, Longonia. Biteni, pour que basala, ndikuta kizobazoba. Siko mabe, bada kotonga yango mbangu. Eza kosala ete sika batonga kinde sika ekopasuka. Na batisio batie, eza batisi ya kalese elemba, ba misusu ebanda deja kopasuka. Ba misusu ezali couleur ya makasi ba misusu couleur ya pete ezokolakisa deja ke bokonzi ya kizobazoba wana eza kizobazoba ya malunga te. Cela veut dire quoi? Soki bazwaki bokonzi na ndenge ya malamu, soki bokonzi eutaki na peuple, bokonzi engaki ezala bokonzi ya kimia. Bango bazali na bokonzi ya tension, bazali na bokonzi oyo ne na lobili puta kizobazoba esika kaka basangisaki ndeko pasuka. Mais soko tai na Sénégal, ba Sénégalais tango ba yoki ke ba oke na makolonie, ba Sénégal ba se décida ki déjà ko sanctionner bato bazaki na pouvoir. Ba s'organiser, ba se mobiliser, ba s'organiser, lelo ne to loba muto peuple akonaki
yende aza président. Et l'opposition, et la société civile, et la peuple a tellement qu'il pour avoir de bonnes élections. Élection et salami, bateau bazaki na makoki ya kokokate en matière d'organisation, na logistique, lelo bazali na bokonzi. Bateau baki na mbongo de l'État, o bazaki na ba moyen nyonso, na ba opposant, o bango mo ba créaki pour s'entretenir, lelo ba libanda. Gouvernement Tchami, nombre de ministres mouké, babandi déjà ba réforme adaptative pour faire en sorte que mon abango est un aliment. Peuple étant naza kotala ba indicateur wana, aza komona que il y a encore de l'espoir. Mais oya biso, na ba opposant, na société civile, ba cautionner qui compétition électorale, ba accompagner bokonzi ya kanyaka. Basala makambo ya mabe, basala ba élection ya mabe, lelo bato bazaki ko mériter te bango lo ba na bokonzi. Non seulement que bazui bokonzi ya mabe, mais o bobengi ba opposant, balali ba pongi, baluki côté le misa peuple te. On a ko revendiquer ba droit na ba. C'est-à-dire que a pas na biso bokonzi ya mabe, opposition obstacle. C'est l'opposition qui est en train d'empêcher ou de protéger le pouvoir. Et le peuple Azali Moutoyo, Adakozela, le mot d'ordre où Tanaba opposant. Yangonde Zali, notre plus grand problème. Et au regard de ces réalités, Bogomo a été Mboka Nabiso et que Tambola Kamala Mouté, de lors que ma condition est à l'Iboso, c'est-à-dire l'état d'esprit, la philosophie, le système de valeurs. Oye Sengeli, on a pour mettre le pays sur le but du changement, et ça, il nous sera difficile, il y a pour atteindre l'objectif final. Papa Alain Bolodjo na kanisi tolandi ona bokebi penza, eloko esali ngai pasi mingi, yo ibinga malobango na lingaki natuna. Lelo yo tokoloba olobi Sénégal, ba poni moto yo bango balingaki. Elaksi sensibilisation et salamaki ti na moto yo yasuka. Eloko ango na kanisi na sa zwe ya nolobi ba opposant ngana kamoka lelo élection eleki na mboka na biso moto nyonso a dénoncer likambo oyo te ba machine à voter ou à voler ekuta makiti na base ya bambeto ya bato. Mais na yoka nano na ebite ya tango musungai o Fayulu alobaki o Katumbi alobaki o Fulani alobaki na yoki bangote. Bango nde bako besika soko ba moto molo bako telemate pona ko sembola nzela. Population kokuta moto moko alati na nzoto na ye moto moko 5 t-shirts ya ba candidat 5. Donc ye moko nanu ayebite akopona nani. Balobio abali papa ye wana babenga ka mama. Mais politique ezandenge wana te. Donc reproche ya monene tokoyi ko sala ezali na bino baye bazali ko bozali censé ko sensibiliser masse toko kene nango et le lobby bandeko baloba mushindu kai po modèle wana soko dans 5 ans tokobi kaka modèle ben le résultat sera le même et là on y neko bongwana malobombo kayo bon maman ngai o moni politique eza ba réalité na baka kana kulango l'opposant naturel oyo azalaki na mikolo eleki c'était Fayulu. Peuple azalaki na posa à ce qu'il y ait alternance et que Fayulu a atteint l'objectif. Fayulu azalaki le quoi à son co. Mais asali ba erreur rebelle d'approche. Au moni Sonko na leki na etonde kona yo comme le président bazane loko moko awa ezate la détermination ya kolongwa na influence à Mundele bango a contact sur les ambassades. C'est vrai, bazana ba carnet na bango d'adresse.
mais balingaki bokonzi na bango euta totalement na peuple. Yango omoni bazalaki en osmose avec le peuple. La tergiversation ezalaki te. Oh non, voilà, nakende kokutana na mokonzi ya mboka ya kala pour que tosolola tonégocier asali yango te. To voilà toluka mokonzi ya kala oyo azalaki aba mokonzi aza lelo tosolola na ye basali te. Bango baluki kaka peuple. Le fait que bazalaki en osmose avec le peuple et que va maintenir la température, la teneur, il y a relation bazalaki na ona peuple lelo efuti. Oya biso mabe ezali. Tobundi pour la vérité des urnes boyebi. Tozobunda la vérité des urnes. Ba mususu balongwe ba Jean Pierre Pemba o ba Moïse Katumbi o ba Matungulo ba Mbusa Nyamwisi balongwe. Batikaki mibale. Fayulu na muziki. Mutu na mutu akomi kokota en contact na batu na ye. Muzitu akei koluka koyebana to kosolola na Félix Tshisekedi. Fayulu akei kosolola to koyebana na Kabila. Nayebisaka bango bokende pa ya batu wana te. Parce que combat au bino besoin mener et la combat à vérité des urnes. Kabila a triché en faveur de Félix Tshisekedi. Ce qui yo nous dit, ok, pas Félix, combat à vérité des urnes ici. Ce qui yo Fayulu, ok, pas à Kabila, combat à vérité des urnes ici. Donc maintenir cap, ton bunda. To continuer ata mbongo eza te ata bakongolais bakokaka kosoutenir combat te to bunda to maintenir la température ti soki tokomi na ngonga baélection lokola tokozala contrepoids ya pouvoir bato nyonso bakolinga koya kosoutenir opposition mpo tozali na ancrage sociologique en ce moment-là ekopesa biso moyen obino booluka na sala médiation. Le plus grand obstacle est d'aller dans l'entourage. Oh non, tu vois, le réalisme, tu vas qui voir les bosso, pour te voir qui correspond à l'invitation à Kabila. Et Bonito Dana, il a un carnet d'adresse, il va nous soutenir, il a l'argent. Parce que vous bactéries. Parce que les fonds communs sur le fonds patriotique. Vous avez sous Kanayango. Oh, monsieur Chouake, pas Félix, le Colombo na balé, le Colombo na boîte, vous y bisu Kanayango. Ma fragilisa biso à partir de l'Okoana. Si quoi l'élo, pas si na biso d'année. Et c'est-à-dire que le fait que Bazak côté tergiversé, la population n'a plus confiance à la classe politique. Il y a un moment même que la participation à l'élection est très faible. Et puis, au-delà de ça, Batu, Bazaki Penda n'a pas saté. Il y a qu'au soutenir Fayulu. Pour l'année, en disant que l'élection à Boyaki, il semblerait, voilà, pour continuer, c'est qu'il y a Kimbo et Félix, bien qu'il n'ait vu que vous n'êtes pas à Maurice Katumbi, à diaboliser, le peuple a découragé et créer plus d'indécis au Baboy pour participer à l'élection. Tant que l'élection est bannie pour comme à la souka, c'est ni à convoquer Bango. Et donc, il y a fallu la évacuer, n'a quitté Sika Machaki, n'a n'engue fait ce qu'il a commis avant. C'était une stratégie pour la copaine d'Ingenge. C'est là, c'est là que Naïe Bandaki m'a commis ma casse. Et comme ça, là que le coup a trouvé le Canada qui fait la fondamentaux et qui après l'élection, maman. Après l'élection, va créer une confusion à Bango et puis la souka, il y a eu la terre qui déclaration pour la première ça fait la bima. Le lingue, oh, il y a le belaki, le lingue va salaki. Et là, qu'on pousse, il y a pour goûter sur leur volonté à résoudre le problème.
sikoyo pasi makasi ezali nini? Tous les politiciens congolais, je le dis sans exception, dépendent des ambassades. Ezala moto aza na pouvoir, ezala bato baa na opposition, bango nyonso baa na bameme parrain. Bujumu inasema soki mundele alobi balobi aleluya amen. Tosala boye soki mundele abengi botika batiki baza kobosana ke mondele oyo aza kosoutenir Félix Tshisekedi ye wana mpe aza kosoutenir bango. Or soki otali na Sénégal bato oyo bato bokonzi lelo na Sénégal baza na likanisite ya koboyana na mindele, me balingi te ke mindele azalaka na prise de décision na bango. Soki bango badeside baluki nde koconvaincre mindele. Biso sikoyo eza boye te. Yango omoni bokonzi ya Congo na opposition ya Congo ezali piégé oyo bato basaliena bamikomisa lokola baumbu ya mindele. Bitumba na biso tozali na yango wana. Kasi mosusu ezali nini? Ezali bato tobengi bakombata barésistant na bato mosusu batikali. Bango bakoma mingi kosala politike oyo nabengaka politike elenge ye. Soki likambo esalami basiliki apres wai elali ekoleka mikolo ebele. Soki likambo mosusu esalami basiliki apres wai. C'est pas comme ça. Politique bitumba toza kobunda eza bitumba ya survie, eza bitumba ya détermination, eza bitumba te ya kosala yango lokola politique elenge. Yango moni bato baa na posa ya kobunda awa na Congo toa na difficulté moko ta neti sikoyo Félix Tshisekedi abungi bakitu batelemi sikoyo efandi lokola mpe bango bayebi ke politique eza politique elenge ye kala mingi te bakocrée événement mosusu. Ono Félix Tshisekedi asalaki AVC, tala loboko na ye, tala lisu na ye, apres kosala débat une semaine après esili, apres kokoma ono fere azosala concert bakosala discussion apres esili, apres kokoma ono voilà fali abalaki abotaki. C'est-à-dire que baza kodistraire biso na ngonga wana toza kokonnaître retard. Esengeli na bato soki batelemi na lina bayika mpiko ezala te ke soki likambo esalami popale botelema soki oyebiso eyaka oyo te ngai nabunda mingi esi nabunda mingi ntango tozalaka na pelo na mamakasa mpona biloko ya kala bitumba efo tobunda yango chaque jour toluka bato nyonso oyo bazala baoyo nyonso balingaka mboka totelema tosorganize po moto aza kolela pasi ya Congo aza kosala mabe te, me soki kolela na ye ekomi lokola mur ya lamentation ngonga wana nde problème ebandi. On a le droit ya komilela, mais on ne peut pas en faire mode de vie na biso. Cela doit s'arrêter. Nous devons nous organiser pour que makambo change. Opposition à Sénégal tobeta lisolo bato ya kala mpe bazalaki baopposa ya kala mpe bazalaki, me ntango population ayoki message ya basonko na bandeko na ye misusu wana bango moko population bakreye ye. Na Sénégal bafayulu mpe bazalaki, bakatumbi mpe bazalaki, me balobi te topesa eliki na mwana mobali wana tomoni aza déterminé. Lelo oyo bazwi pouvoir. Qui pouvait s'imaginer Sonko oyo azalaki aza lelo soki na 49 ans ebongaka azala candidat batie na boloko dossier na ye esaliki azali éligible te, azwi dauphin na ye na kati ya parti, akomisi ye lelo leader mokonzi ya pays. Est-ce que batuni garçon ya monsieur akomi lelo président ya Sénégal batuni ye expérience amonika ya détermination. Lelo naza sûr et certain basénégalais ba un espoir parce que bango mpe baparticipaki babundaki ensemble. Ote biso tozala na nsima motu songolo mpo ya aza opposa ya kala eza erreur.
Moutou a l'ingé changement, à défendre, à soutenir Moutou à date déterminée, à défendre Moutou dans l'ancienneté. Voilà. Papa le bolo joa koyoka yo e ko pesa posa loko a moi désespoir boy. Loko la cause na biso e komi perdu orpheline moto akotala biso na mokili azate. Yo ko kende ko funda moto esika moto ango yo zo kendo funde pa na ye yende asimbi fimbo po afia kola yo. To kendaka kolele pa bato balelisaka biso. Donc e komi loko ate to ko bimaka na likambo yo te kino yezo akoya. To solution ezanini poto ko tourner deuxième mandat yango yo ya ndeko Félix mais kotala ngo kaka ndenge bandeli na mama Judith première ministre comment na ndenge gouvernement ngo na koloba mikolo nyonso ndenge batia koyoko mama Cécile na Wemel pe kuna lobi ngape na ye na liste na ngai nazali na mwana na ngai ede na tanga makasi kutu asala politique na Belgique botia ye ministre ya affaires sociales moto na moto akoya na liste na ye kaka po gouvernement bima tokolala tokolamuka ekozwa biso tango musumu katikati ya mbula tokoma lokola bana mawana mboka bisengo papa tokolelaka boeti wapi détermination yango tokoyoka te bato oyo bato batiaka motema epa na bango o Fayulu o Musunani o Katumbi o kuna Muzito olakisi biso na miso polele tata biso bato wa mwa bike mokuse tomoni te bazali bato tokotiela bango elikia te sika toko kende boyeti wapi tosala nini biso angana Kongo ango eloko na tuna kasu papa bolojoa donc bakombo yo biso ba mosuto botamiti okoyoka lokola citoyen mboso bakombo ango kaka yango ezongaka donc elakisi na Kongo wana bato bana mwa bike molai bazalaka te bano bako bima na université bazate ye sénégalais oyo ya président lelo soko 44 ans bato 44 ya mwa mayele na Kongo bazate pe okozela gouvernement ya mama nani kombo nani Judith nde omoni lisusu koko amboso nde omoni lisusu tata mwasi ya fulani bakombo yo banda toso botami tozo kende nuna suki ya pembe na motobe bato wana balongwa te kao tokei boti wapi o tata bon maman l'espoir est permis mais eza kosenga na biso dans autres baka niveau nous bâtissons c'est-à-dire que faut tout la côté les bola mukabulamuki me bozali kolambe esengela ba batelemi eloko moko ezali ezaibo le président ya liboso ya Sénégal Sédar Senghor ya mibale Abdou Diouf ya misato nani papa nani Macky Sall azarana Mekoya ya misato zali oyo azaki avant nani Macky Sall avant Macky Sall komo na ebungi papa laza mbulu sungaka na yebisa ko biki mokuse na komo ne ko ya na ebi ya minei nani Macky Sall ya mitano yeyo o ayelelo mama na ngai eza question ya bolenge te eza question ya détermination ya peuple. Le Sénégal n'était pas dans une situation aussi grave que la nôtre. Le Sénégal, problème na ezalaki président o azalaki président bazalaki à la tête ya pays bazalaki entre le marché et le crime, soit pour servir Mindele, soit pour servir peuple. Lokola bango bazalaki na bokonzi oyo ebandaki kozela kosalela Mindele, peuple amoni kalembi kosalela Mindele alingaza na moto akosalela ye. Buto azalelo azali effectivement azali na défi ya Mindele. Esengeli na ye aluka asepelisa peuple wana. Je peux vous dire, écoute, facilité. Mais le peuple a créé espoir par un début. Et puis la Bunda, pour qu'il a se déterminer. L'Ongola est pas Nabiso. Kende na Congo Brazza. Va connaître combien de présidents. Parce que la Congo Brazza, Baza peut coller là.
C'est-à-dire que vous allez un combat de toute une vie. Maintenant, pour Senga, na batu, pas qu'à les arrêter, ça bitumba que na bundi, na tongo, na pokwa, na limité. Et ça combat de toute une vie. Na zoakango le quoi course à relais. C'est-à-dire, c'est là pour qui mambango. Okimi, olembi, passer le bâton. Mutumushu chuta kima. Soki pa lembi, ako passer le bâton. Tina mukolo toko koma na ngonga ya finale. Soki équipe na biso est remporté, toko ba voilà, oyo ba bundaki, et voilà ce que nous avons pu obtenir. Soki bato ba bundaka na Lumumba, bakaka maboko po ba bundaki ba levi ba bumi Lumumba. Ta msu ba biso tomato data. Ezali bitumba oyo toko bundango toute la vie. Si vous avez un kokamwa, tu vas désespérer. C'est comme si vous avez pas dit que Toloni Matembele, l'obi na tongo et kobo ta tokolia. Et là, on a dit, oh, tozolo neza le coin endetté à café. Et là, le coin endetté à mapela. Toloni ya solo. Matite bandi ko bima oui. Continuons à arroser. Pas on dit que bato bakolia mbeza bana na biso. Tout le matin que non, voilà, le coup est à Gogotate, la vie n'a pas mis à Souka, Natika. Mais ce qu'on dit, pas nous va obligé à commander la colonne. Papa, le Olimbisa moi moqué. Oh, combo à tato, toi qui Lukawan et Zaki Abdoulaye Wad. Abdoulaye Wad, voilà comment est. Ah, ya Marcom Tassungi Bisso, merci tata. Il y en a effectivement, il y en a qui troisième président. Alors, tout continue pour Bunda. Mais attention. Tout ça la capé évaluation. Est-ce que toujours bunda malamu? Parce que nous avons remarqué. Nabitumba na biso, tokoti sa lokuta na kati. Nabitumba na biso, tokoti sa ba buzz na kati. C'est-à-dire que batu ba bunda, pour que bala kisa na batu ke ba bunda. Au moment ya mutu, awasala ba déclaration à lokuta. Pour la séduire. Oh, ce que vous avez dit, Mouti Ambe, le lenga Mabe na yo, il faut protéger Moutouane. Bokolimbisa mwa moke tokozwa papa Alena Singa azali na mboka mosika soko boko okai ko kata ezali bongo likambo ya réseau kasi papa ale lokolo ko oka biso poto pusa na mwa moke na liso na biso ya mokolo ya lelo moke toko ke na suka poto bato balala na susite to kota nano na mwa kondima mwa moke kitisa biso nano motema na okaki one bandele lobite bino boza na posa mokonzi ya mboka akufa te kutu asamba nde asali ninyo ka pepo ya azwaka ekoma nde likambo eloko nini ye akosamba asali nini Maman ngai Monsieur Félix Sekedi ndenge na loba pe na zoloba azali lokola début azali lokola cancer na ulcère o eza na nzoto ya mutu na ba clairement azali lokola cancer na nzoto ya mutu na jeu exemple cancer de sein kaka ya sein ya prostate te Nte ngana bizo ya prostate likambo nini na ba mama zuwa lokwa tokomi na primature zuwa ya prostate ya prostate ezalaka na kati dessin ekoki komona na libanda tondimi alors bomoni déjà signe wana il suffit pas d'être médecin mpona komona ke mbuma esi ebotami ebandi kosalama sikoyo bazoloba na bino boluka résoudre problème bozotika yango epola ebandi déjà kopola sikoyo bato bazoba ifo bokata yango pour ke nzoto etikala na bomoi bato so abi te otika kaka ekotrouve solution mpo eza soki tokati ekochange forme ya mwasi c'est ça le comportement de Congolais mama na ngai yeba boye tosalaki objectif ya koluka bokonzi na ndenge ya malamu azwa bokonzi na ndenge ya mabe Monsieur Félix Sekedi a signé un accord, il y a ma makasi. Alors qu'il y a un Congolais, boyaka un accord, Laurent Désiré Kabila signaka, na Joseph Kabila signaka. Il n'y a pas bakisi.
en 2019 abengisi ba M23 wana Kinshasa apesi bango a moyen. Mais ezalaki ete ye alobaki ezalaki ete ayaki ministre ya nini ye ayebaki na ye makambo wana te. Mama soki ayebaki te ezobima lokola azalaki elema pome kutu olobaki ayebaki mpo soki ayebi te ezalaki nde grave sukoleka aoyeba te ndeni ama tika nalakisa yo ke peiseke ayebaki maa nde moto ya lokuta ntango aye na bango en 2019. La question n'a pas été débattue en Conseil des ministres. Mais ministre à l'Intérieur, ministre à la Défense, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Batumi Neywana, na Félix Tshisekedi, na conseiller na spécial en charge de la question de la sécurité, na AG ya ANER, na mokonzi ya ex-DEMIAC, na mokonzi ya DGM, nyonso bayebaki basali ba réunion na bango na mbata na bato mosusu ya IDPS bayebaki ki baosala eloko wana bayokani boye bacontinue bapourparler base fixe un plan opérationnel et na plan opérationnel base fixe balobi qu'il faut bapesa M23 ba moyen pour sécuriser le pouvoir du pays, c'est qu'il compte Kabila. Et là, quand on a le bandeau, vous avez pour contredire Ngazate. Asali. Dans le mois d'avril 2019, pendant que Bataïm Benson Bazala Kiawa, pays c'est qu'il n'a pas de Kanaki, va libérer Matunion sur la M23, on va Kangamaki à l'époque, il y a Kabila. Avec une ordonnance dans le mois d'avril 2019, où il fait si grâce présidentielle, il y a plusieurs autres officiers militaires. Il y a un officier militaire, il y a M23 qui est en prison. Après ça, il y a une grâce présidentielle. Il y a un parmi tant d'autres. Bernard Maeshe Biamungu, alias Pikawan. Makanaka na Itombwe en 2012 na unité ya Mamadi Ndala basambisa na cour militaire na Uvira. Il a été condamné à perpétuité. Bazaki 11 bango tout balibera bango na même période wana mutu wana Pikawan alingaki aleko de la comme général de brigade. Balingaki va créer deux brigades, moko va pesi mutu mususu. Mutu wana tango azalaki libéré à une grâce présidentielle, azalaki pris en charge par l'État. Si eko comme en 2011, à moni bazo kipe lisusu te. Après bango, nde aeko dima na 2022, 2021 à Siliki, 2022 à Bimi. Aye ko rejoindre parce que bazaki na Zamba aye ko créer M23 wana d'après bazwa pouvoir mais biso toyebi que ça faisait partie de leur plan. Alors dites-moi ce qui ministre a qui décision à inviter M23 pays c'est qui a yebagité bongo ordonnance o epesa ki grâce présidentielle na bato M23 o asinya onani ministre wana peka. Papa le bolo jopo totika yongo ke kobi opusana motuna ya suka tango mosupo na mokolo ya lelo toko yoka te ekozala tango mosusu bato bakoki kotia mwa maboko po basimba mobeko likonzi o babengi constitution po epesa mpifo na bandeko mosusu solo to solo te oyoki to oyoki te bon banda de banda kala utiliser un professeur en criminologie pour grâce à la ballon d'essai va financer la émission. Bambata à l'obéla yango. Aujourd'hui, professeur Ndaiwel à l'obéla. Lelo yo ba na projet de construction mususu va présenter bango et Zali. Mais maintenant c'est quoi les accords détendre
na comportement na ya peuple na ya bato baza kobungisa changement ya constitution na lolenge ya mabe. Ce qui est vrai, ils ont effectivement l'intention ya ko changer la constitution. Parce que la matière où bango balingi ba toucher, et la révision T, et la modification T, et la changement de la constitution. Parce que la philosophie de la constitution où il y a l'élo, et puis si bango ça pour changer la matière ou anate. Ceux qui va signer automatiquement va changer la constitution. Papa le bolo job alandi na biso ya radio Panique bazali na posa koyeba mokonzi ya mboka aza wapi? Aza Kinshasa. Totondi yo botondi ya mingi po na baebanso basepelaka o batiaka nga makele lukela biso papa bolojwa na bana fumuki mbango nyonso malobo mboka yo bakoyoka yo. En tout cas, merci na ba mama, ba papa na bilenge nyonso oyo bayoki biso pe o ba surtout ba oyo baza na même état d'esprit na biso na lingi na yo bana biso nyonso to perdre espoir pe. Il a lu combat de toute une vie. Au moins, on va faire la Bible, parce que moi, dans Néhémie, chapitre 2, beaucoup de monde, il y a mon quoi en déportation, ayoki ke mboga na ye za kukufa. Asambeli, askia zonga na mboka na ye, pour rebâtir. Nila yo kukanaki. Ezala ndenge mona bandeko babima mboka bakenda libanda bana susi ya kozonga kobungisa mboka ndemabe neti ezalaka na periode ya Néhémie akokutana na basambala batobija bao bakoya kochola ye koya kodekuraje yo ndo kobungisa mboka yango yo ebi makambo wana te ngai azoyebisa bino mpe naza kokontinue koyeba yango. Bilenge na biso oyo bazali na diaspora bazali à tout monene pour amener le changement. Parce que bango baza formaté na contexte ya Congo ya corruption te. Soki bango balali ekozala erreur grave. Esengeli na bato nyonso bilenge ba mama ba papa ba telema. Mais pona kobunda bitumba ya politique esengaka détermination esengaka organisation. Et la action ponctuelle que Moutalamuki na tongo, Asiliki na poko ameni masangalali, c'est pas ça. Et ça combat de longue haleine. Pour eux, toute la vie. Pas na biso pe ba kobunda kaka. Parce que je ne pense pas que les Amérindiens le long aux États-Unis va tika kobunda. Ba bunda kaka. Voilà, et nous on a voulu que le biso, to continuer le combat dans l'ordre, dans l'organisation, de manière coordonnée et ordonnée pour atteindre l'objectif. Bato bakanisaka bitumana bango eza ya Félix Tshisekedi bosala erreur. Félix Tshisekedi à la ligne maillon de la chaîne. Ce n'est pas lui le grand problème. Le plus grand problème, c'est le système qui s'impose à nous. Félix Tshisekedi pour y a côté constitution en obstacle, mais ce n'est pas lui l'objectif. Comment on va vous dire ça Kabila va comprendre que Kabila kenda mais Kabila za. Tobundisa Félix Tshisekedi pour la liste obstacle, mais tobundisa fait le système. Pour la mindele baza ko décider en dernier ressort, ba intérêt kaka ya bango, baza ko intervenir na makambo na biso, baza ko linga ba panza mboka na biso, bitumba wana ko silaka jamais. Félix Tshisekedi partira, mais le combat va demeurer. Voilà. Papa Bolojwa to tondi yo botondi ya mingi likona mesa tozali na bilenge oyo bayei lelo pona kozala ba politicien belge bazali bano ya biso na loposo na biso babotamia bakoli awa balingi bayok eloko oyo penza yo yebaki te me obeti yango lokwa tozali koyeba bazali kona mesa bayoki yo tokoko balisolo na yo to tondi yo botondi ya mingi zalaka disponible pona boya yo boete tata botondi nazalaka toujours. Merci la bango courage, bala déterminé bon bokondisika bozali pour faire. Botondi papa. J'ai confiance en la jeunesse. Merci beaucoup. Merci. 02 732 0450 Ndiana biso ya Singabo uti kolanda bongo Alain Bolojwa o ya biso mwana mboka. Soko na koyoka bango boye na yoka ka pasi nange ezalaka nini omitunyo lobi donc moto aboya aka moko na Kongo wana.
otangi motango papa alo matoaka motango bonio ba 80 millions na yebaka te pour recensement ya malonga pesa la makate eloko ya malonga esala makate bakende ko tumulela bato mai ya forage na mboka lokwa ya Congo 21e siècle mboko nana yana nga mwasi ya uti Kinshasa azali atunya lobi nzambe e akaninyo o babalabala otozo tambola bwenga bia naona yo kotala mboka soko courant ezali te mai ezali te eloko nzela malonga ezali te économie ya mboka ekotelema mushindukai donc bale bolojo na Congo wana baka moko moto yaza na susi ya mboka ka moko bongo bale bolojo mosusu bozaza na bandako na bino na ibisaka bino soko boko landa radio soko boko landa télévision bozwango maboke te elakisi kumbe eloko yo po telema lobi non mboka na ngai koyiko zala boete donc biso na tunaka oye koki ko silikisa congolais po lelo atelema etikala nini bana batuta na maboka basi ba viola eloko boye nyoso ya mabe okoki ko silikisa moto biso so leki betape wana bomoni nzoto ya mwasi bakotisi nzete bomoni mwana bebe batuti na liboka bomoni tata bayebisi ye lala na mwana na yo bolimbisa po tokomi na suka na miso ya bato siko oyo penza kongola akoloba ekoki eza neti nini eloko nini etikala biso kaka soko bovandi okamwa Rwanda wana mboka moke ekoma soko sisi osala ngo na YouTube osisi kosala ngo na TikTok et après ngana tuna kabino et après moto na moto azwa nano responsabilité na ye ko critiquer eza facile siko vandi basa apesa biso internet ofelo basa apesa moto nyonso afungola TikTok kaleza ka po yo kalfo ofungoli mamimi lelo to komi na possibilité ya kopesa sango na ba réseaux sociaux nyonso mais to utiliser yango na nzela ya malamu bato bakobela ko sekisaka nga na yoka na moto ka soka sa afungoli TikTok bo finga ngai te na lingi po ebi boko finga ye bato bakoma na bo fingi pete okofinga moto mitu otalobi est-ce que moto yo azali na tata mwasi moto yo azali na noko est-ce que moto azali na famille po moto abotami na bato po biso famille ezaka papa na mama te boyebi biso famille ezali oyo nyonso azali pembeni na yo po bimisa maloba kilo oto akoloba na kisasa maloba salité mais il faut tala te bato bakotala ngai na famille na ngai engebene na famille na ngai sika famille na yo tango bakotala yo balobi amando nde akoma koloba boye si to wangani yo po éducation to pesa yo yango wana te yo kokota TikTok moto azofinga moto na pete pe maloba ya kilo yo moto zo yo kango kutu poso kanga na miso na matoi somo ezo sala yo me ye azobimisa yango na pete tata na yo nani nakasoko nakolanda bato wana tuni mama na yo nani noko na yo nani koma bokoki kobimisa moto ya boye po na benga eloko te loko azekela mwanzambe to lobaka moto produit ya boye akoki kobima na resultat ya nini papa lo matomela mwa soyi bana na biso ya kitoko na elengi bali kolo ya misa tokoyoka bango 2 732 0450 nzela na biso ya singa tozongi bongo likolo na misa na sima koyoka bongo papa Alain Bolojwa oyo asali biso esengo penza ya ko partager na biso ngongo oyo tozongeli bana na biso bilenge tango nakoloba bilenge na kanisi bokoyoka ta na mingongo eloko ekokamwisa ngai bilenge bakomi kotelema bakoti bitumbo oyo biso yebaka ba mijane toyebaka ba papa Bertin Mampaka toyebaki bato oyo ya ba parti traditionnelle kasi non seulement bakoti na bitumbango mais baboyi pe ba parti traditionnelle nakanisi Eden maloba yake pani na yo olimbola eloko nini esalite bolingi MRT bolingi PST bolingi o mosusu ezalaki ya Joël Milke su kombo nango nini CDH bino bokei na parti moko tokoki kolobeza nano mo bébé motivation na bino ezali. Alors merci. Tout d'abord, il faut savoir que les engagés avant ezalaki CDH. CDH est changé et commis les engagés. Donc ADN est changé, programme est changé, même Batuna Parti est changé. Vous allez remarquer que Sikoyo, Bisoba jeune congolais, Tomiche na parti wana. Pourquoi toke esi kamususute?
Parce que les engagés, ils ont parti moko, comme je l'avais dit, et respectent la valeur na biso chrétienne. Les lots, par exemple, bako obligé bisoté, to landa ligne directrice à parti par rapport à ba valeur moko, ils ont coïncidé na ba valeur na biso ya chrétien. Donc, c'est pour ça que Toponi les engagés, toqué par exemple MRT, toqué par exemple Défité, parce que ça va partir moko et pronaka laïcité. Or, biso laïcité, ça ne nous arrange pas parce que Tosa chrétien, et c'est une identité dont on est fier et avec laquelle on avance. Ça fait partie de notre éducation. Nous avons grandi comme ça et nous voulons mener une politique qui est conforme à l'éducation que Bino Bamama na biso bo pesa ki biso. Na manda na yokaki mwana nanga ede na lobby te CDH est changé combo donc Zakaka bo déshabillé Saint-Pierre pour bo habillé Saint-Paul to boko sibiso ba engagé bango na kaka CDH alors non, pas du tout. En fait, juste le changement, c'est moins dogmatique. C'est-à-dire c'est plus inclusif. C'est-à-dire que toutes les personnes, qu'importe leur orientation, etc., sont inclus et peuvent ramener un projet constructif au sein du parti. C'est un mouvement participatif où... Mais les engagés par rapport à CDH, là, qu'on y penzo ezo, ça la différence. Engagé combien là comme Soussou, CDH et Tikali là comme Soussou. En fait, ce qui fait vraiment la différence, c'est justement les engagés, on ne considère même pas comme un parti, mais comme un mouvement participatif. Donc, en gros, les engagés font en sorte que la population puisse participer à ce que les politiques mettent en place. Voilà. Alors que le CDH, c'était un parti à part entière, c'est-à-dire un parti rigide avec des élus. Les élus travaillent entre élus. Mais aujourd'hui, par exemple, Yo Mama Mimi, au Kokoya, en tant que citoyenne, tu dis, moi, je veux être avec vous, les engagés, on va travailler ensemble. Donc, tu participes, tu vas venir avec tes idées, avec les idées qui coïncident avec tes valeurs. Tu vas dire, moi, par exemple, point OEO, namonaka, esa problématique. On va travailler tous ensemble sur ce point-là. C'est pour ça qu'on se considère comme un mouvement et pas comme un parti. On dit seulement parti parce que, voilà, on a l'habitude de dire parti, mais en soi, les engagés, c'est un mouvement et non un parti politique. C'est clairement, je voudrais rajouter, c'est clairement, c'est axé sur l'expérience du terrain. Les personnes qui ont de l'expérience par rapport à la réalité sociale, etc. Tango lobby expérience eza il faut eza na domaine moko précis to motopé akoki ozala il faut ça là ou bien ba femme au foyer to yebi bango ba papa à la maison to yebi bango expérience nini pour muti fois zala nango po akota na les engager à participer na mouvement. Non, l'expérience du terrain, c'est pas par rapport à une formation bien spécifique ou un background intellectuel. Non, une personne par exemple qui balaye les rues a une expérience du terrain par rapport au pouvoir public, etc. Même une personne qui est dans aide ménagère a aussi une expérience, son expertise par rapport à la pénibilité. Par exemple, maman Mimi n'a qu'à rebondir na oyolobaki, par exemple, femme au foyer. Femme au foyer connaît des réalités que, par exemple, Mouta Salaka a évité. Femme au foyer, par exemple, à Koloba, moi je suis une femme au foyer, je n'arrive pas à trouver des places en crèche. Mais Moutassa Laka peut-être a placé mon anaïa en crèche, elle n'a pas eu ces difficultés-là. Donc femme au foyer, elle va venir avec ses revendications, dire moi, en tant que femme au foyer, je constate ceci, cela. Et c'est pour ça qu'on appelle ça mouvement participatif, parce qu'elle vient avec une idée, une expérience, une réalité qu'elle connaît, et elle vient en faire part pour qu'on puisse tous travailler ensemble sur ce problème-là. Est-ce que Bapé Sakabino espace et écoute balobakate te boza bana mike boza na expérience c'était justement est-ce que miyo kaka considéré na kati ya mouvement wana? Non, pas du tout. C'est intergénérationnel. C'est ça qui est bien. Chez les engagés, on peut retrouver toute tranche d'âge, même au point de vue du système décisionnel à l'interne du parti. Je peux citer comme exemple Gladys Kazadi, qui est une jeune présidente, même jeune vice-présidente au sein du parti. Et elle fait partie aussi des personnes qui décident au sein du parti. Et voilà, on prône la jeunesse. Vu qu'on nous a mis aussi sur la liste régionale, on n'est pas les seules personnes jeunes. On peut dire qu'on est même la liste la plus jeune même de Bruxelles. Donc les engagés, tant en changement,
à l'inclusivité intergénérationnelle. Donc, tout le monde est inclus et qu'importe les âges. C'est ça qui fait que nous sommes vraiment très bien chez les engagés. Si je peux ajouter quelque chose, moi-même, je suis vice-présidente Génération Engagée Bruxelles. Et je sens que nous sommes considérés. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir, on est des gens qui votons. Et dans les partis, dans les mouvements, ils ont besoin de personnes qui votent. Si vous avez besoin de personnes qui votent, il faut que ces personnes-là se retrouvent là où ils votent. Et c'est là qu'ils accordent de l'importance à ce qu'on dit. Parce que nous, il y a des réalités du terrain, par exemple, que nous, on connaît au sein de la communauté, que eux ne connaissent pas. Mais justement, et qui koloba papa Tshisekedi, soko ba ko zwabino, et ateke bat wana tozo sola sikoto kitisi mongongo, ah oui, comme entre biso. Ezate balingi ba utiliser bino po bo memela bango ba voix na communauté po ba kulutu na bino balelaka likambo wana. Bato mosusu ki ba longwaka ba parti politique mosusu ba se retrouver na mosusu po justement baka ko utiliser bango a drainer ba voix tango ekokoma baka bola gato ye lokwa poso wana yende moto fabriquer yango po ekota na nzoto na ye batindiki ye na sima bazo utiliser bino te. Non, moi je ne me sens pas. Moi pour moi c'est une procédure de gagnant-gagnant. Tout le monde utilise tout le monde. Il faut dire ce qui est. Eux, ils ont besoin de voix pour avancer. Et nous, on a besoin d'être mis en place dans les instances de décision pour pouvoir faire avancer aussi les personnes qui nous suivent. Donc, en gros, tout le monde est gagnant dans ce processus-là. Par exemple, en ce qui concerne les plaintes de nos aînés qui disent que voilà, on nous a utilisés, nous, on vient avec une toute autre perspective. On vient avec un souffle nouveau. On a appris des erreurs de nos aînés, donc on ne vient pas pour les mêmes intentions. Par exemple, si aujourd'hui on me propose quelque chose, je vois que moi et les gens qui me suivent n'ont pas forcément d'intérêt dans ce qu'on me propose, je n'y vais pas. Donc, bino tango boko tambolaka pona kosala entre guillemets campagne na bino boko yebisaka batote soko no bo votenga ina ko peso ndako na piscine na ko salela yo boye bozo promettre batoto bozo présenter bango ba programme na bino po na ko loba mo musala ko salama boza na kati ya ba location boko lakabato. OK, justement maman, ça c'est une méthode que moi personnellement je n'emploie pas du tout. Moi je dis toujours une chose. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Et je remarque que dans notre communauté, on est toujours dans la même situation qu'il y a 15 ans. C'est bien que la kabatu bandaku, basal, ba concert, tout ça. Mais après, toi-même tu le disais, maman Mimi. Tu disais, ok, bazo pe sabino boye. Mais après, nous, on s'inscrit dans une procédure de long terme, un travail de longue haleine. On est là pour mener un travail sur le long terme. Et pas que. Parce que on est là pour apporter une sorte de réflexion dans l'enceinte parlementaire afin de proposer des lois. Et une fois que ces lois sont effectives et rentrent au moniteur belge, ce sont les instances locaux, grâce à notre impulsion politique, donc notre dynamique politique, ce qu'on va mettre en place, par exemple en termes de politique de logement, eux, ils vont appliquer ça. Donc on n'est pas là pour donner forcément un logement, mais plutôt on est dans une démarche de réflexion, de proposer une politique, par exemple de logement, de santé, d'éducation, etc. Et selon les communes et les instances, les pouvoirs locaux, c'est à eux d'appliquer cette politique-là. Décrochage scolaire na ba milieu ba jeune na biso ezali makasi boyoki mikolo uti koleka kanti mibale misato ya bana na biso ba indo bakufi oyo boye na mbelio oyo boye na masasio oyo na boye bino yambonano lokwa ba jeune politique wana bino boko proposer nini boko kumbela ngo ndenge nini po bana eloko boko luka wana boye batema peka na bino ya bite soko ekomemeza kilo Maman, en tout cas, Naningisi Moutou, pourquoi? Parce que justement, ça fait partie de mon programme. Ça fait partie de mes priorités. Lelo tozoyo kaba jeune la communauté nabiso bazo mi bomana. Moi, quand j'avais 15 ans, j'entendais la même chose. Avant toza ki nabama tongue en couleur, lelo toza rana on li soute poani. Parce que ba jeune babanda komi bomana, komi chou babambeli, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, ça continue. Ça, c'est un problème qu'on a dans la communauté. Et ce n'est pas le fait qu'il y a copé sa logement na bandeko qui va résoudre ce problème-là. Il faut que maintenant, on tape du poing sur la table. Justement, moi, par rapport à ça, dans mes priorités, ce que je propose, on remarque par exemple que la plupart des jeunes
qui en arrivent là, ce sont des jeunes, par exemple, qui ont fait l'IPPJ, qui ont fait la prison auparavant. Et qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes-là quand ils en sortent? Il n'y a pas de suivi. Ces jeunes-là se retrouvent comme ça, en liberté, dans la nature, ne suivent pas de formation pour une meilleure réinsertion dans la société ou professionnelle. Et qu'est-ce qui se passe? Ils retombent dans le banditisme. C'est un cercle vicieux. Et justement, nous, ce sont des problèmes de notre communauté qu'on connaît. Et si ce n'est pas nous qui mettons ça sur la table dans les instances de décision, personne ne le fera à notre place parce que ces gens-là ne connaissent pas les réalités que notre communauté vit. Non, c'est à nous de le faire. Et moi, justement, ce que je propose, c'est un suivi rigoureux de ces jeunes-là qui sortent des prisons ou des IPPJ, une meilleure prise de conscience et surtout la mise en place de systèmes de grands frères dans les quartiers. Parce que la plupart de ces jeunes-là sont issus de quartiers populaires où, par exemple, tu vas voir, ce sont des quartiers, il y a beaucoup d'immeubles sociaux. Donc, ils sont ensemble, dans le même cocon, et du coup, ils agissent tous de la même façon. Et il faut les sortir de là. Et quoi de mieux que les faire sortir en les formant mieux, en les incluant dans des choses où ils se sentent vraiment importants. Et ça, moi, c'est mon combat. Parce que moi, aujourd'hui, maman, j'ai un fils. Demain, quand il aura 15 ans, je n'ai pas envie d'entendre que Baboma Kimwanananga, par un autre jeune Congolais, parce que non. On doit mettre fin à ça. Ça fait 15 ans que je vois ça dans ma vie et ça ne peut pas continuer. Et justement, nous, les jeunes Congolais, on a pris cette initiative-là, ce courage-là. Aujourd'hui, on sacrifie nos vies familiales pour pouvoir mener ce combat-là. Exactement. Et pouvoir permettre à la communauté d'avancer dans des choses qui sont beaucoup plus productives et même qui nous aideront. C'est ça, en fait. Parce qu'on ne peut pas rester au même endroit comme ça Exactement. Tout le temps. Il faut qu'on avance, qu'on aille de l'avant. Il faut que nos jeunes prennent conscience que, en fait, après la jeunesse, il y a un avenir qui nous attend. Nous ne sommes pas fichus. Beaucoup de nos jeunes aujourd'hui finissent leurs études, mais se retrouvent dans des postes où ils ne sont pas forcément intéressés, alors qu'il y a de la place. Il y a de la place partout, mais il faut que ces jeunes-là aient aussi des modèles, c'est-à-dire comme nous, les grandes sœurs, les grands frères, pour qu'ils se disent « Ah, nous aussi on peut. » Nos jeunes aussi ont besoin d'inspiration et c'est pour ça qu'on est là. C'est comme tu le disais, Toyo Kaka, na communauté Nabiso, toujours les mêmes noms qui reviennent, les mêmes noms qui reviennent. Le changement, c'est important. La représentativité, c'est important. Il faut une certaine identification pour qu'on aille aussi de l'avant et qu'on prenne le courage d'aller là où on pensait ne pas pouvoir être. Nayokaki de komoko alobaki na États-Unis, soko ozali mineur osali likambo bako bombelo yango na congélateur. Soko okoli ba bimisi ba na micro-ondes ba chauffer landio. Donc la kisi soko osali likambo za mineur, yeba tango kokoma majeur, peine na yo wana ekolanda yo. Ezali ba loi bokoki ko proposer awa bino batamobe kokoyeba te likamosu na ngeki na tuna eza kaka na likambo criminalité te kaka te likamosu yalaka. Est-ce que ba job étudiant oyo est dérouté pe batote okomona mwana moke à 16 ans 17 ans azu opportunité à kozwa 1800 € a futa bolinga kape ko futa eloko te na ndako kao bino bano yebisaka bandeko na yo e aka zalando kuru basone ba kotika basket à 300 € à sombaki kuru oh ba livraison ba biloko na bino ngwa soko zalando mosu soko nini AliExpress donc bino aka soko gagner 1800 € au salinde folie au ko aider à ta parent nanda côté oloba bakisa gaz bakisa électricité bakisa moi course na eloko nini soko Carrefour soko eloko nini bosombe eloko te sika mwana mosusu na 16 ans na 17 ans asi azui ba 2000 € 2500 € et troublé. Si ka komi komona akende classe comme le quoi perd ta temps. Ezaka kate ka sali criminalité. Mais à kati classe na yena kati po a préférer kende ko sa mosala vite fait a gagner mbongo vite fait et puis mbongo yo yebiso ki obandi ko gagner 1800 et puis si o ba calculer à 3000. O komi na 3000 o komi mona 3000 moke. O komi na 4000 nde o moni moto penza longwe na raiti baniati epe na tram. Eloko wana bokotala yango pe to bokanisaki yango te po yakaka makambo criminalité te na makambo mbongo. Maman Mimi, tu viens de faire de la politique. Moi non. Moi je sika nazali. Yo ebibiso na Congo ya kisoko babi moto wana politicien la kisi ya moto moyibi lokuta. Justement. Sala ya bato lokuta wana. Oui, en tout cas, déjà maman, pour revenir sur ce que tu as dit, l'éducation financière.
C'est très important. Parce que gagner de l'argent, ce n'est pas seulement il faut tout gaspiller. Il faut une certaine éducation financière. Et souvent, nous, ce qu'on propose, on fait souvent des systèmes de formation, de conférences. Plus jeune, plus jeune, voilà, on fait souvent en tout cas des conférences. Parce qu'il y a des jeunes, par exemple, Amanda, elle est enseignante, donc elle a une meilleure pédagogie avec des jeunes. On a des entrepreneurs, des jeunes de 20 ans, 22 ans. C'est quoi, mwana yo zana bosaka ndenge ni po ba parcours na bino ezala na loba entre guillemets perfect les lobo komo bokomi. Je te laisse commencer. Non, c'est pas un parcours parfait. J'ai eu aussi des moments où j'ai doublé, où j'ai eu des embûches, des obstacles, etc. C'est juste que c'est l'entourage, l'environnement, les parents. Moi, j'ai une famille très, très, très soudée derrière moi. Des parents qui ont toujours cru en moi. Ça fait qu'il y a aussi un impact par rapport à mon rendement scolaire. C'est-à-dire il y a eu un suivi à long terme. Et c'est ça qui manque cruellement au sein de notre communauté. Moi, en tant qu'enseignante, parfois, je vois des réalités qui sont assez déconcertantes. C'est-à-dire que certains élèves qui sont en échec scolaire, même au sein de notre communauté, on ne voit jamais les parents, par exemple, dans les réunions de remise de bulletins, etc. Des petites réunions de prise de contact avec les professeurs, etc. Amanda, ils sont jamais là. C'est un gros souci. Po biki pe moi mokusete e akabiso bino bolimbisa kabiso bino mabena bino lelo to solola na pembe bino mabena bino boaka soko to sali faute na français boseki biso soko to lobi kali kam laisse tomber, toi tu comprends rien, tu piges pas, oh wesh bokena biso na wesh biso to bungi omoni tango bino bo weshe biso to bungi. Tout le monde n'est pas wesh maman mimi. Ndena ko loba la bino ba jeune eloko nini po boye ba po nini to yakate. Okomona parents komi complexé. Boye ba mingi to yawa basusu to tekaka na biso mabumu ngombe na somba zigida. Nakangisi mwa mbongo na ngai na kokisi rêve na ngai ya koya poto. Donc na parcours scolaire ya mulaite. Na revaka koloba français te na komi complexé même devant moi na ngai. Pona wana na koloba na généralisé te hein, mais po boyeba tokomaka wana ndengeni. Parents akomi soko mwana zoloba ya zolenga. Sika yoko tinda ngai tango po yoku tunanu makambu yo loba kana ba français na bina choko na yoki kutunanu te. Bongo ye professeur moto akotangisa na koyoka ndengeni. Omoni parents abangi complexe accueilli na remise à bulletin te po ye mwana ngo pe tango tozo zonga na nzela malgré asali effort mususu akoki. Toi aussi, tu m'as tapé la honte, hein, maman. Tout ce qu'on disait là-bas, tu n'as rien compris. Tu ne faisais que dire oui. Pourquoi tu as dit oui? Obandi ko gange la maman. Bon, maman, wana ko ya. Omoni tozana ba problème et belé na communauté. Oyo bino yango na lobi bozali na mapeka ya komemango. Po soko tokei na politique boye banano. Tango yo ko ya Amanda yo yepona voter yo. Sombelanga na no bière. Ça c'est des choses ya communauté na biso. Parce que tomé oyo ki makamu na lobi na ndeko bolojwa. Okomona na nzoto ya moto moko 5 t-shirts. Po bato wana ba pesa ki embongo po a voter bango to memi politique yango tiao. Ela kisi bino esika boko kende esengeli boso la pembe na bato. To yeko la kabatum. Et la kisa biso bakolo surtout politique ya mboko etambola kandenge nini. Esika na ke kuna na ke kokoma mokonzite po na pesa yo ndako. Eloko ngana kosala kuna ezali na ko proposer ba loi. La loi c'est ça. Bato yo bakozana ndako pour que yo neti na kana yo uti ko expliquer nga okota na kati ya molongo ya bato yo bazali na droit ya kozwa ndako. Mais dans l'entretemps tantine, il y a aussi du court soin. Tu peux faire ça gratuitement. O bon motiver na bango bongo. Ba mama bandi bu bazo kendo yekola. Bango nde bayebi mobeko ya mboko yo ti nati. Okomona français na monoko ayebite hein, mais ayebi mobeko. Kasi biso kabelo ya mulaiti esiko yo pantalon esukaka. Rouge à lèvres na mukolo nango muto asala ngo apakola kango lokola yote. Maquillage soko ta moi make-up o ekominde lokwa ande basailaki ba congolais. Bijou basi bayeba biso bata bling bling. Esiko zo koto nanu kuto kotite me manzanzande ezolela na maboko na makolo na mutu tozali plus dans les bling bling. Bino bo changer na no donne. Toko liki na bino kasi bana eloko na lingi na tuna bino. Politique ya mboka isiko ba koko na bino ba uta. Boti akalitoi. Eloko nini boyoka kape boko proposa ka nini po lobi boko katanga mususu awa pe makambo yindi ba lobi to kanga bisaka. Amanda.
Bien sûr, on ne peut pas nier la réalité politique du pays et on ne peut pas y échapper parce que déjà, nous sommes avant tout congolaises, moyennes, donc à la maison, on est déjà baigné dans cette culture congolaise. Donc, comme vous l'avez dit, on est quand même cet intermédiaire entre la Belgique et le Congo. Donc, la politique du Congo, c'est assez complexe. Diriger un pays comme le Congo, c'est toujours pas à la dimension continentale. À la dimension continentale, c'est pas quelque chose qui est assez aisé. Donc, on peut pas toujours aussi condamner la personne qui est aux instances à la magistrature suprême, parce que c'est pas si facile aussi de diriger tout un continent. Certes, si on doit mettre en corrélation avec ici la politique belge, où, par exemple, en termes de démocratie, on est quand même un peu plus avancé, comparativement au Congo, voilà, on ne rencontre pas les mêmes problèmes et les mêmes réalités qu'au pays. Nous, au sein du continent, comme vous l'avez bien défini, le Congo, on a beaucoup de choses à régler, point de vue du développement, point de vue de la santé, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui va pas se faire à court terme, mais à long terme. Comme on a dit, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, je pense que les Congolais, collectivement, doivent trouver une autodétermination et avancer aussi pour se battre vers son propre avenir. Moke toko koma na suka ya lisolo na biso. Maloba ezali epa na bino, programme ya parti na bino ezali ndenge nini, bozolinga bosala penza nini na mwa ngonga moko. Kuse bino boyebi eloko bolobaka synthèse. Ok, alors en résumé, moi, comme je l'ai dit, je me présente sur la liste des engagés, j'occuperai la place numéro 24. Mes objectifs sont la jeunesse, parce que la jeunesse subit encore beaucoup de discrimination à l'emploi. On a des jeunes qui finissent leurs études et on leur demande d'avoir 5 ans d'expérience alors que le jeune a 20 ans. Nakato nano maloba. Bozo tia pension et longwa ki soko na 65 botie na 67. Siko yo bino ba jeune ngotoko pia bino esika na biso mokoni. Bosinga wana ba kitisati. Po to pesa bino place. Toko bando yana musana beki mokongo esi egumbami. Soko bolingi bosala kape esika biso peto tika place. Continuez, maman. Oui, donc, comme je le disais, donc, je lutte justement pour que les jeunes soient beaucoup plus inclus au niveau professionnel. Parce que c'est vrai que, comme maman Mimi l'a dit, on sollicite beaucoup nos aînés et on laisse malheureusement en contrepartie peu de chance aux jeunes qui justement peuvent faire un très très bon boulot. Donc moi, ce que je prône, c'est vraiment le système de quotas pour inclure des jeunes dans les sociétés, dans les entreprises, pour que justement il y ait un certain équilibre au niveau du travail. Je lutte également, comme je l'avais dit, pour la jeunesse, les jeunes qui justement tombent dans le banditisme et n'arrivent pas du tout à en sortir parce qu'il n'y a pas de suivi par rapport à eux. Je lutte également pour la situation des personnes en situation de handicap, que ce soit visible ou invisible, parce que je trouve que les personnes en situation de handicap ne sont pas encore assez bien incluses aussi dans la société. Vous allez voir, une personne en situation de handicap ne travaillera pas avec nous, par exemple, dans une entreprise, alors qu'il y a des métiers qui sont automatiques et qu'une personne en situation de handicap peut faire, mais on ne les inclut pas. Et moi, justement, ce sont des combats que je veux mener tout au long du mandat, si je suis élue, bien évidemment. On remet ça entre les mains de Dieu. Voilà. Donc, ce sont vraiment les points que je veux défendre. Et puis, notre communauté a une certaine importance, ça c'est clair et net. On avance pour cette communauté-là. J'aimerais que demain, des petites sœurs, des petits frères se retrouvent justement dans les postes où ils ne pensaient même pas être auparavant. Donc voilà. Il a 86 ans. Ayoki makambo uti kolobate. Ah, pardon, Koko nanga Anderlecht. Te na lobby en tout cas, nga nazawa po na pesa lokumu na bato communauté nanga poto kende de l'avant. Yangwana nazo défendre ma camion tezo concerné jeunesse, situation à personne personne handicapée, situation à Bassipé, surtout Bassi, parce que Bassi ba subi sakapé ba inégalité à l'emploi. Au moment na moi si azana mwana ma koko sala musalate parce qu'il faut équiper mwana parce qu'azozo place na crèche te pona mwana. Donc wana pesa combat nanga ko trouver ba solution na ba expert travailler avec. C'est ça aussi le travail pour la communauté parce que la communauté aussi subit tout ce que je suis en train de dire et il faut qu'on avance ensemble et qu'on puisse peser lourd sur la balance. Amanda.
moto oyo avandi na ndako lelo aza na posa apesa yo voix na ye penza. Exactement. Ah, yo penza alobi te mwana wana eloko alobi il faut na voter ye azo yoka yo. Oui, moi en gros, mon programme et mon projet, déjà, c'est lutter contre le décrochage scolaire. Il est important quand même de réinsérer ces jeunes qui se sentent lésés par rapport au système, parce que la plupart de ces jeunes n'ont plus d'espoir et sont réorientés hâtivement, donc sont découragés à l'école et ne participent plus à la vie scolaire. Donc c'est important que ces jeunes-là, on leur redonne foi et on leur redonne confiance en disant que voilà, ils peuvent aussi aller loin et peuvent aussi autant viser la réussite. Et j'en suis l'exemple, Eden aussi en est l'exemple. Et aussi par rapport aux places dans les crèches, c'est quelque chose de très primordial parce que c'est une réalité que moi-même j'ai vécue. J'ai pris du temps pour aussi trouver une place en crèche pour mon fils. Moi, ayant quand même des enfants, deux petits garçons, étant maman, étant aussi active dans le monde professionnel, c'est très difficile vu aussi la montée et l'explosion démographique de la population à Bruxelles. Je trouve qu'il n'y a pas eu assez de places effectives pour les mamans qui sont actives au niveau professionnel, etc., dans les crèches. Donc aussi, je voudrais dire aussi, point de vue du logement, c'est important, lutter contre toute forme de discrimination. Au sein de notre communauté, et c'est même pas que de notre communauté, diverses communautés qu'on peut définir aussi comme des communautés qui appartiennent à une minorité, que ce soit subsaharienne, marocaine, etc., subissent les discriminations au logement, à l'emploi. Il est important que nous, en tant que jeunes, nous prenons le courage aussi de lutter contre toute forme de contraintes et obstacles au logement. Totondi bino botondi ya mingi bilenge baya ba mamba ba papa boke lengi koyoka bana baninga mama na biso akolanda biso sikoyo na kanisi na pesi bino botondi ya mingi. Mama Leontine Longonia euti na kati ya motema tangisi mwana okolisi mwana boko yoka bana boko sentir boki ndeke so la kini to baka boko sentir éducation evandi wana boko sentir bana bauti na libota oyo soko mwana bimi na baba la opesi bon edeni mama na okomone nani Hortense mama Hortense Longonia na okinzoto malili Longonia musala bosali mbuma yangoyo bomoni bosalaki na kuku ebimi na miso ya bato lelo ezali bongo fierté na bino bamona mama Leontine bamona mama Hortense bakolisi bana pe banango bazo rendre bango appareil wana na elengi bongo bino bato mosusu bovandi na bandako boyoka motema pasi te boluka bango soki mwana na yo azali na likambo décrochage scolaire olika boluka bilenge benga na radio Panique na kopesa bino ba numéro ya ba mama oyo bakosunga po tolongwa na soni wana te mwana congolais abomi pe mwana congolais ezalaka bandeko boboto mama Ivete Koko pesa nga mena mama Ivete Koko na lobi pesa kama sesi na weme na ko tuno moninga mona niti bongo yolo ko mona na tezalaka Zambalo la pesa pema ofele le papa de moi-même tout le monde na makola pose ko la députation régionale au niveau bruxellois. Ah ok. Et c'est pour quand les votes? Le 9 juin. Le 9 juin. Et c'est quoi ton numéro déjà? Numéro 50. Toi t'aimes bien les 50 hein? Ah oui, 50 nuances d'humanité. Solidarité toujours hein? Toujours. Bah écoute, on va te voter, on va te donner la force hein. Ah oui. On vote qui alors? Amanda Babassou. Numéro 50. Le 9 juin c'est ça? Le 9 juin. Donc fils, bah on va te voter alors. Ah oui, toujours à l'aise. Bonne chance à toi. Merci. Je peux m'arrêter tes rêves, je peux les faire de trêve. Je peux pas pour toi, ma citadelle.